Candidat na propre succession na élection présidentielle le 20 décembre prochain, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à la réunion de la Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse a organisé lobby eleki na hôtel Hilton. Une manière pour na fachi béton ya kola kisa élégance na ye pe respect na ye envers l'institution ya mboka. Oyo zali leçon ya démocratie oyo fachi béton atalisi non seulement na ba candidat misusu mais aussi et surtout na ba homologue na ye ya région oyo na ba circonstances ya boye batikala koyate en personne kasi batinda ba mandateur esengeli boye bake mu kwantombolo akotaki na salle ya réunion ye moko accompagné na mandataire na ye pe avandaki na kiti numéro 20 correspondant na numéro ya bulletin pene ya ba candidat misusu. À quelques jours ya début ya campagne électorale réunion oyo zali kotalisa climat moko ya kitoko pe ya fair play entre les prétendants, cadre et concertation sur élection voulue, transparente, inclusive et apaisée. Bouinde Zalaka. Votre discours là ne tient pas. Non. Vous appelez un document un torchon, oui. En même temps vous recourez aux recommandations de ce document. Vous vous contredisez. Non, je ne me contredis pas, je ne recours pas. Il faut arrêter ça.